perfectionné. Puisque son nom, Makambo toboya kilobi. et comme autorisé, puisque comme L'issume comment nango perfectionné. puisque son nom, Makambo toboya kilobi. et comme autorisé, Et qu'on autorisé. Ah, masula kobangola kamotema ye. bato bakomase koluka, oya lipango ye. Oye kolakisa bino bétonnage ya babalabala ya Kintambo. Tobandi awa na Komoriko. Tozokende na Komoriko vers Kasavubu. Tozokende nango vers Kasavubu. Non loin ya pont ya Makelele. Après Kasavubu. Tokomatana Kasavubu. Ti na direction ya Uwele. Po tozela bino balabala. Yinongo oyo pe bazo bétonné. Yango tolakisa bino. Po tokende kosuka na balabala Lusambo. Mama lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi lelo mingi na kati ya mangomba, losambo na bango Nzambe besanga libala, losambo na bango Nzambe besanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela Nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke. Tobungisami ye libanda maloba na Nzambe. Eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo. Tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso. Yango Nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye. Tozongela ye, tozonga ye na maloba na Nzambe. Oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima oh. Yesoyo, Yesu zongana yo. Bato bakomase koluka, Oluka, oya lipango baboye, suyaka yaya. ya Yesu. Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exa Production TV. Bienvenue à l'émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Émission Nabiso ya Lelo, tozongi lisusu na Kintambo. Na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Awa tozana avenue Colonel Munjiba yango yo. Ok, tout droit, ok, Kintambo magasin. Ozongi sima mukongo na biso, ok, boulevard du 30 juin ville. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. À droite, on a vu sur groupe scolaire Aurore Yangwana. Groupe scolaire Aurore. Ah, on a Colonel Munjiba. Kabali Solo. Pesa Sango. Namoninga. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Ah, on a Kintambo.
Totiki Colonel Mondiba tozwi Komoriko balabala Komoriko yango yo kaka na système ya Santo Toma na ndenge ya Bukamuna Bukakokila Komoriko yango yo bazo bétonné yango kobanda awa na croisement nango na Colonel Mondiba awa toza na quartier Basoko ya Ngaliema soki tokatisi rai tokomi na Kintambo bokota s'abonner, vous partager, vous liker. Dans le cadre, il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Toye awa na commune ya Kintambo, bana Kintambo bozawapi. Manifestez-vous dans les commentaires Kintambo na bino botika kala. Mbote na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Mbote na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Mbote na papa Freddy Khalid en Allemagne. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Sodana Mama Bijou Mabuta na Irlande. Mbote na papa Guy Mayala na Mama Marie-Louise na Paris. Mbote na papa Agostino Lubangajo na Mama Cathy Lubangajo na Paris. Avenue Komoriko yangoyo. Merci na intérêt particulier Boakor Dakar. Na ba émission na biso bana Kintambo mokili mobimba. Kintambo na bino botika kala. Kintambo yango yo. Na cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Toye kotambola na balabala Komoriko. Tomoni est entré parti à Colonel Mondiba. Tomoni béton ici et tiamé. Awa misala ya caniveau yango yo ezo salema. Misala ya caniveau yango yo ezo salema. Kabali solo pesa sango moninga Kintambo yango yo bana Kintambo mokili mobimba. Kintambo na bene yango yo balabala Komoriko tobandi nango à partir ya croisement nango na avenue Colonel Mondiba. Kaka po tolakisa bino misala ezosalema awa tozokende nango ti croisement nango na Kasavubu non loin ya pont ya Makelele. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait? À niveau yango ezo salema.
de sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonga na yo. Oluka, Babolye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ovanda na Komoriko, okola na Komoriko, botama na Komoriko. Komoriko yango oyo. Komoriko otika kala. Ebi lisusu ndenge ekoma te. Premier constat tosali eza kobanda Colonel Mondiba entrée ya Komoriko basi ba bétonné yango topusani tokuti misala ezo continuer bazosala caniveau tokozonga prochainement toya kolakisa bino évolution nango lisusu tozo avancer tozokende vers croisement Komoriko na Oya bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na babonné na biso nyonso, merci na yo moto nanu osabone te mais olandaka ba émission na biso. Tosengi yo pe osabone ou activer cloche ya notification pour ozangaka ba vidéo na biso te. Merci pour na intérêt particulier oyo bo accordaka na ba émission na biso. Merci na ndenge bozo s'abonner, na ndenge bozo partager, na ndenge bozo liker. Croisement ya Komoriko na Oya yango yo. Ozongi à gauche na biso, ozongi hôpital à Kintambo. Oya yango yo soki okei na droite na biso ozongi magasin ya Kintambo. Tokokoma magasin te tozolakisa bino Komoriko ndenge bazo bétonné yango bokota bo s'abonner, bo partager. Bana Kintambo, manifestez-vous dans les commentaires. Kintambo na bino yango yo bana quartier Salongo, bana quartier Itimbiri, bana quartier Wenze. Bokota Kabali Solo, partagez le lien pe ça sangona moninga moni lisusu balabala na biso na tika kala la chaîne 3 Exemples Production TV. Merci na bino nyonso balandi na biso mokili mobimba. Mbote na papa Emile Mweni na Manchester, champion Boa na France, Mama Koko Kozaya na France, Kabali Solo, pesa sango na moninga, balabala Komoriko yango yo. Qu'est-ce qui s'est fait?
Qu'est-ce qui est fait? Bana Kintambo. Kintambo na bino botika kala Kintambo yango oyo. Pona kolakisa bino Kintambo na bino botika kala. Pona kolakisa bino avenue Komoriko nini ezosalema. Obandi na vlog na biso à partir ya Colonel Mondiba. Tomoni awa pe na balabala Kivu bazosala caniveau. Caniveau ezosalema. Croisement Komoriko Ngala yangoyo. Croisement Komoriko Ngala yangoyo. Toki aux yeux droite, ozongi avenue Kasavubu, okei magasin. Soki okei gauche na biso, okei GB, okei maternité ya Kintambo. Soki okei tout droit, okei bima un pont Makelele. Nous avons avancé na Komoriko, tomoni pe kotoyo. Béton yango chez Koti. Béton yango à droite na biso. Stade Vélodrome. Vélodrome à droite na biso. Awa toza na Komoriko. Komoriko bétonnier. Paroisse Saint-François de Sales. Yango Saint-François de Sales. Yango na gauche na biso, na droite na biso. Vélodrome. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Kinshasa na bino yango yo, Kinshasa botika kala. Avenue Komoriko, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moni béton ekoti na Komoriko. Collège Saint-Georges yango yo. À droite na biso, centre d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse de Kintambo yango yo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te benga biso komela biso okokende kolakisa yo mpe epa na bino Komoriko yango oyo Komoriko botika kala. Bana Kintambo partout dans le monde, manifestez-vous. Abali solo. Nous avons avancé na Komoriko.
croisement Komoriko Lusambo yango oyo. Komoriko Lusambo yango oyo. To avancer nano na Komoriko. Tokozonga mpona kolakisa bino mpe Lusambo. Pour zo avancer na balabala Komoriko wana totiki Lusambo. Tokozonga Lusambo po tolakisa bino na cadre ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Bana Kintambo, manifestez-vous dans les commentaires. Abali solo pesa sango na moninga 3 Exa Production TV aye kolakisa biso Kintambo na biso totika kala oyo complexe scolaire Kimvula ata liboso ya Sebco Kintambo Sebco ya Kintambo yango wana bana Kintambo mokili mobimba. Merci na soutien na bino, merci na ba partage, merci na ba like. Tozo avancer na émission na biso ya mokolo lelo awa na balabala Komoriko. Komoriko botika kala Olanda kaba émission na biso osepeli ko soutenir biso. Numéro na biso eza affiché, benga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenue. Bokota Kintambo botika kala Kintambo yango oyo. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Oyo kolakisa bino bétonnage ya balabala ya Kintambo. Tobandi awa na Komoriko. Tozokende na Komoriko vers Kasavubu. Tozokende nango vers Kasavubu non loin ya pont ya Makelele. Après Kasavubu tokomatana Kasavubu ti na direction ya Uwele po tozwa bino balabala Yinongo oyo pe bazo bétonner
yango tolakisa bino po tokende kosuka na balabala Lusambo botika kala boyebi susu ndenge ekoma te. Awa toza na quartier Kilimani, na gauche Kilimani, na droite quartier Wenze. Tomoni mpe Kwamonte ezalaki visité na cadre ya bétonnage. Awa te yango esalama kala batia goudron kaka ndenge tolobaka te eza radio te. Kintambo na bino botika kala yango oyo. Bana papa Simon Kimbangu, manifestez-vous. Toujours dans les préparatifs ya kokende nkamba. Tozozela soutien na bino. Toyeba kokende nkamba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Mbote na papa Sano Bakala Jakuba, mbote bisika ezwami yo koekipie na biso ya mokolo na mokolo. Mbote na Zoé Ntsumbi, chérie. Merci na soutien. Kintambo yango yo. Kintambo otika kala. Tozo avancer. Na Komoriko na bandeko na biso na katikati tolobi lelo toye kolakisa bino balabala ya Kintambo oyo bazo bétonner oyo ekozala la première partie oyo tobandi awa na Komoriko. Prochainement, tokoya lisusu o totala évolution ya misala ngo babali solo pesa sango na moninga, partagez lien. Bana Kintambo, manifestez-vous. Kintambo botika kala Komoriko yango yo tobimi nango Kasavubu. Avenue Kasavubu, oyo tolakisaki bino la fois passée, oyo ebanda boulevard ekesuka na Kintambo magasin. Lelo toye kotambola na Avenue Kasavubu te, toye kotambola na balabala Kintambo. Prochainement tokoya kolakisa bino mpe Avenue Kasavubu na ngambo ya Kintambo mobimba. Pont ya makelele yango wana nolo na biso. Tokozwa na Kasavubu emema biso na direction ya Ouwele. Kabali solo. Pesa sango, partager lien. Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango.
retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Kasavubu yango yo. Avenue Kasavubu oyo. Ezokende ti na magasin ya Kintambo. Na sens contraire na biso ozongi Bandal. Ozongi Ngiringiri Kasavubu Kalamu. Keville. En direction tozotambolela. OK. Ipen Delvaux. OK, ma campagne. OK, pompage. Merci Nabino nyonso balandi na biso. Mokili mobimba. Kinshasa yango yo. Kinshasa botika kala. Oyebi susu ndenge ekoma te. Avenue Kasavubu pe na ngambo oyo. Béton et bandit à partir à Komoriko. Et Matiti na station à ma campagne. Les bande moko. Bande à droite. Les alaki bétonné. Nano basimbi na gauche te. Kaka ndenge tolobaka ngo TV za radio te. Un système à Santo Thomas toujours. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? 3 Exact Production TV. Chaîne Mako. Oyo elakisaka bino. Kinshasa na bino botika kala. Ah, t'as la maison Mbungu. Maison Mbungu yango wana na droite na biso. Maison Mbungu ekenda sango. Maison Mbungu na Kintambo. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Kinshasa na bino botika kala Kintambo. Botika kala Kintambo yango yo. Manifestez-vous dans les commentaires. Omoni quartier na bino, omoni balabala na bino. Benga biso, komela biso, un mot gentil. Bona musala tozo salela bino. Bana Kintambo. Avenue Kasavubu. Yango yo. Bande moko ya béton. Yango wana na droite na biso esi esili. Awa na Avenue Kasavubu. Kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atikali su
sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Totiki Kasavubu. Kasavubu yango. Totiki avenue Kasavubu. Awa tozwi direction Kivu. Avenue Kivu yango. Bétonné. Bana Kivu na bino botika kala direction ya Kivu yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kintambo yango yo. Bilisumu koleka biloko akonya e. Alangwe masanga koleka molimo santu. Abalabala na bino ya Kintambo bétonné. Béton na béton. Moni direction oyo pe. Yango eza bétonné. Kaba lisolo. Pesa sango na moninga. Partagez le lien. Moni Kintambo na biso totika kala. Moni ndenge ezo se métamorphosé. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Commente moko ya balabala minene ya Kintambo. Yango ndenge moko komona yango. Kaka na système ya sankitoma na ndenge ya bukamuna bukakukuya TV eza radio T 3 exa production TV à terrain. Merci na confiance bosala kabiso, na confiance bopesa kabiso. Merci na ndenge bo partageaka, na ndenge bo emaka, na ndenge bo komantaka, na ndenge bo bengaka. Eza première fois na yo Olanda ba émission na biso. Tosengi pe o s'abonner, activer cloche ya notification pour ozangaka ba émission na biso te. Kinshasa yango yo.
Kinshasa botika kala. Tozwi balabala inongo. Ndenge bokomona yango. Balabala inongo. Bétonné. Béton yango awa. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui y est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Awana Kintambo. Tobandaki na balabala Komoriko. Ok, Kasavubu. Awa toye na balabala inongo. Tomoni ka niveau aménagé. Béton. Ekoti awa. Pe ezo continuer kokota. Et ça là, ezo évoluer. Kaka ndenge tolobaka yango TV eza radio te kaka na système ya Santo Toma na ndenge ya Bukamuna Buka Kukwila okokende kosukisa vlog na biso ya mokolo ya lelo na balabala Lusambo botika kala komona pe Lusambo na bino ndenge ekoma balabala inongo yango oyo nini ezosalema nini bazosala beton yango oyo ezokota abali solo esa sango na moninga inongo botika kala. Merci la communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Merci à papa Freddy Khalid en Allemagne pour notre soutien. Merci à papa Paul Mafuta en Hollande pour notre soutien. Merci à papa Felibo Lakissa en France. Merci à papa Gervais Luboya. À la bala inongo yango yo na Kintambo. Merci na papa Guy Mayala. Na maman Marie-Louise na Paris. Merci na papa Guy Kalamabi. Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Balabala inongo yango yo. Awa tomoni béton eza kaka na tronçon oyo macadam et continuer bien goudron et continuer na ngambu soki ozwi gauche na biso ozongi velodrome ozokende droite po tokende kozwela bino ozokende tout droit o tokende kozwela bino Lusambo kobanda na nse tina ndenge tokozonga nango likolo. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. L'issou me commande perfectionné. Makambo toboya kilobi
bana balabala inongo yango oyo inongo botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balabala inongo awa toza na quartier Wenze. Croisement inongo Kwamous croisement inongo Komoriko yango oyo toutaki kozala awa tozo avancer ovanda na balabala inongo ofutela na balabala inongo quartier Kilimani inongo yango oyo bana inongo bana Kilimani bana quartier Itimbiri bana quartier Wenze Kintambo botika kala Kintambo yango oyo manifestez-vous dans les commentaires Olanda Kabiso osepela karaba émission na biso olingi o soutenir biso komela biso benga biso soutien na yo ekozala bienvenue bana Kintambo boza wapi Kintambo na bino botika kala tomoni na balabala inongo ngambo oyo pe béton esi ekota béton esi ekota ndenge bokomona yango qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui est fait bana Kintambo Kabali solo partagez le lien benga commenter Kintambo na bino yango oyo merci d'un intérêt particulier bon encore Dakar na mosala tozosalela bino yango nde ezotinda biso
tokende lisusu plus loin tolukela bino information tolakisa bino Kinshasa olandaka biso oyebaka lisusu ndenge epa na bino ekoma te kaka ndenge tolobaka ngo kokenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans komela biso benga biso tokokende kolakisa yo mpe epa na bino bétonnage ezokontinue ti kote oyo inongo bétonné tozotambola likolo ya béton. Perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye inongo ezokontinue tokokontinue nango te ezozwa gauche na biso oyo ekomema biso balabala Lusambo oyo tokende mpe kolakisa bino ndenge misala ezosalema mpona bokota bosabone bopartage bolike otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Merci na soutien na bino. Merci na Emile Mweni na Manchester pour notre soutien. Champion Boa en France pour notre soutien. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker.
Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango oyo bana Kintambo partout oyo bozwami partager lien 3 Exa Production TV eye kolakisa bino misala oyo ezosalema na Kintambo misala ya voirie boyokaki yango mais bomoni nano te bien bomonaki mais bozoyeba te soki ekomi na niveau nini 3 Exa Production toye kolakisa bino na cadre ya qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui est fait aveni losambo yango oyo tobandi awa na se te ya direction ya chita lofoy tozo avancer nango toko avancer nango tina uele soki oketi makelele tokoma makelele te Zombete balingi biloko na ye Zombalola koma kolela Kolola Nakamwe mingi lolenga bandimi alelo Balingi lisumu koleka biloko akolia Balangwe masanga koleka molimo santu Ola pesa bango na nzambo ya bongo ye Kalabiso batutu Sanzame, kalabiso bato, masumu eleki, kozongela kaka nzambe, etika hipokrizi, etika hipokrizi. Bosaneme tokolaka pona ninyo, toyebi malamu bisoko bankoye, tozongela nzakomba Retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, la parole c'est Jésus-Christ, tout dévoté mon massé, et que mon qu'on a l'obi, tous on a n'allé le rao, Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poète. bana balabala losambo yango oyo tomoni kote oyo batie bakayas déjà tomoni style ya caniveau bakosala kote oyo ya style ya caniveau ya béton bien basi bakangisi bafaire boye bakoya kokule mbala moko bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Kintambo, manifestez-vous. Kintambo na bino botika kala. Bana balabala losambo yango yo. Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana papa Simon. Toza na besoin ya soutien na bino. Pour na voyage na biso à Terre Sainte, Nouvelle Jérusalem, Nkamba. Oyo tobongisi tokende ko visiter nzela. Oyo basaleli biso kuna na yango tozosenga soutien ya moko na mosusu balabala losambo yango oyo ndenge bokokomona construction ya caniveau en béton elle nyonso mibale gauche pe na droite
asalaka niveau awa. Bokota bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tomoni awa déjà béton yango ese bandi. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Bana Kinshasa, bana Kintambo, mokili mobimba. Olanda kabiso. Nano to visita pe quartier na bino te. Komela biso, benga biso. Toko kende pe ko visiter quartier na bino. Merci. Na soutien na bino. Numéro na biso yango wana eza affiché. Oza na suggestion, oza na proposition. Trois exemples, Production TV. Toza wana pona ko lakisa bino Kinshasa. Toza avancer. Awa na balabala Lusambo. Perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, puisque comment, l'issou me commande en perfectionné, puisque son nom, Makambo Toboya Kilobi, et comment autoriser, Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki Bana Kintambo partout. Bozwami okoki komona métamorphose ya balabala Lusambo awa na Kintambo. Otala ndenge babetone yango. Bazosala déjà trottoir caniveau yango wana.
na style basaleli yango eza ya couvrir parce que tomoni liboso kuna babande déjà couvrir yango kintambo na bino botika kala yango oyo. Merci na soutien na bino na ndenge bozolanda émission oyo babalabala ya Kintambo oyo basi babetone oyo bazobetone. Partagez lien na groupe WhatsApp ya bana Kintambo bango mpe bamona bayeba nini ezosalema anini mpe bazosala ngambo oyo. Merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Merci na soutien na bino bisika bozwami bozokoba na vlog na biso bozokende petit à petit vers la fin. Kabali solo Pesa Sango 3 Hectares Production TV terrain na terrain avenue Lusambo yango Lusambo otika kala Merci parce que bozalaki ebele akolanda vlog na biso ya mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino balabala ya commune ya Kintambo, quelques balabala ya commune ya Kintambo oyo déjà babetone yango oyo pe misala ya bétonnage ezo continuer olandi biso mpona mbala na yo ya liboso s'abonner, partager, commenter. Olandaka biso déjà vous en avez besoin pour soutenir mon sale toujours salé la bino numéro na biso eza wana affiché benga biso komela biso. Merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Osepeli na émission à lelo pesa pe bango merci parce que bango nde basalisi biso po tozala na terrain mokolo ya lelo. Pesa merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Feli Bolakisa na France. Papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Guy Kalamabi à Boma Soda na Mama Bijou Mobuta na Irlande. Papa Guy Mayala na Mama Marie-Louise na Paris. Papa Agostino Luvangajo na Mama Cathy Luvangajo na Paris. Emile Mweni na Manchester. Merci na ndenge bolandaki biso vlog na biso ya mokolo lelo esikeli awa na balabala Lusambo na croisement ya Lusambo na balabala Kivu na droite na biso Wenze à Kintambo
soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.